Mbote bisika nyonso bozwami mbote na bino bandeko na ngai na insistaka pona bandeko oyo ngai masolo na député ya lelo tokomi le 12 janvier 2021 masolo na député to solo laka lelo eza mokolo na bino tokopesa bino maloba tokoyeba ndenge nini bino bozali komonela makambo oyo eza na se makambo ya union sacrée bokomona ndenge nini bokomona ndenge nini na likambo ya banani bakoki kozala na président de la République pour le bien-être de la population masolo na député tokobeta masolo bandeko nanga pambate talakaka démission ya questeur adjoint na biso na assemblée tokobeta masolo ya débat sur le bureau d'âge entre les collègues Matadi Wamba na collègue Mboso Nani Mukolo masolo na député wana tokokota makambo ya mission. Est-ce que le bureau d'âge est compétent pour organiser contrôle parlementaire, ce qui devrait l'actualité et tokobeta moi lisolo tokobeta masolo bandeko langai pona adhésion ya parti à Steve Mbikai na union sacrée masolo ba député Katangé toute tendance confondu Grand Katanga autour ya Moïse Katumbi Chapwe na Kisasa eza pona koluka nini libération ya 2G ya OVD na Sokok. Donc ça va dans tous les sens. Ba structure ya défense ya droit de l'homme ezala ba mouvement de pression ezala ba mouvement citoyen tout ce que vous voulez baza contre ba kosenga bandeko wana bazonga boloko et que le vice-ministre a démissionné na ndenge na yemoko compliqué. Na lignina ramasser moi actualité wana moi rapide avant que to zaba audio na bino parce que il faut to solo na bino le temps ya ko répondre na mituna na bino talaka kangonga ko diko zabiso masolo na député. Je vais y aller un peu rapidement. Lobi to kendaki na ba point qui était retenu point ya démission ya questeur adjoint ya Assemblée nationale pendant que tolingi to débattre mukanda yé pas. Maître Willy Wenga a signé son avocat qui papa wana a démissionné parce qu'à Kobe la ne to ko lo baboy aza libanda ya mboka zana na Nairobi. Et ça quand même bonne nouvelle parce qu'il a refusé de se ridiculiser. Aboyi ko subir Sylvestre Ilunga ko subir humiliation. Oui, il le sera. Il sera humilié. Ce qui m'a dit que le bureau n'a pas encore réceptionné, ce n'est pas que le bureau ne va pas réceptionner. Mais le niveau est bien. Ce qui président du bureau d'âge, honorable Mboso, a dit que jusque-là, le bureau n'a pas encore réceptionné la motion de censure contre Sylvestre Ilunga. Et ça, que a réceptionné en côté. Et kozala malamu batu bayoka eloko wana Ilunga partira. Nous allons féliciter notre collègue qui a jugé bon ya ko s'occuper na santé nae a démissionné à Tikian. Au moins abimi grand par rapport à Ilunga. Maintenant lignina ouvrir une petite parenthèse que je vais refermer tout de suite. Bande konanga tobongisa mboka na biso awa komi kaka mutu abeli biso wana tokomi kokende kozwa ba soins médicaux même na ba Kenya na Nairobi ok na Zambie awa tous les grands médecins baza bandeko na biso ba congolais awa na Zambie botala secteur wana ndenge ezaleli bien que ba zambien bakomi koluka ko remplacer bazo formaka ya bango ba médecins pour que ba remplacer ba congolais. Qu'est-ce qui nous manque pour avoir des grands hôpitaux?
Ce qui est en Afrique du Sud, au comment Azaria Sabel qui est en Afrique du Sud, qui est au Koutaba Congolais. Lelo Bamsusu, collègue Nabiso Janine Mabunda, Yewana qui est Dubaï. Nous allons gérer notre pays comment? Et le détournement est bimak. Et ça, il y a pas million. Il y a pas million. Mais, soit qui t'a voté loi, il n'y a que aucun acteur politique. Azana droit, il y a que ceux qui ont belé qui nous se faire soigner en dehors. Tokoye kola, ko bongisa, ba hôpitaux, nambo cannabis. Tozaka na top. À une certaine époque. Et tout a été détruit comme ça. C'est là que je vous ai dit que j'ai mal au cœur. Le patron de la santé, il est de l'UDPS. Mais ce patron de la santé là, Thibaut et ceux qui ont n'a habité, Azamut, il y a parti présidentiel. Ceux qui ont ceux qui ont longé, à côté qu'empreinte nini. Kaka ya ketango Eliezer azaji ko pesa nga conseil na zaji ko tinda bato ba finga kae. Petitesse d'esprit. Bomwana. Na lobi boy. Bomwana. Parce que depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais insulté. Je donne des conseils et je dis la vérité. Place mutunyo so azali on atangaka. Aebike moi mobile wana zolo ba vérité. Prendre 2 petits, 3, ceux qui combien, allez, bah finir après. Le poids ne sera toujours pas le même. Les lois est commis, on ne doit pas chercher à remplacer un système par un autre système semblable. Jamais. Et c'est là que j'avertis Jean-Marc Kaboun, Augustin Kaboui, Bango Bazo Kamba UDPS. Il ne faut pas que les combats il y a 37 ans, et bimakaka, et le kwanengwa netika la nzembo sans les sentir, les Sifenx, Etienne Tshisekedi wa Murumba, un jour nommé, les Congo bougeaient. Et aujourd'hui, les chefs de l'État se retrouvent presque seuls parce que il est entouré Nabatu. Les opportunistes pour la plupart, les ambianceurs, et qui ne sont pas dans la vision. Bato bazolo wake yabiso tourpe ko kita. Biso to bunda kite pona yabiso tour. Et ce que j'aime chez Fati. Bako kanga yo akolobate. Mais tela bato azana bango. A signé ordonnance ya ko gracier bato. Na critère. Allez, bato batumi bali. Batewa. Et ce vice-ministre là, abosani chance aujourd'hui. Otikaliwa na bien nga tunda ki. Ya yoko kene sikowe cause la plus ridicule. Plus ridicule. Tunda ibakita, tunda basimbisa ki touche ya kasa la bras de fer avec l'institution présidente de la République. Asala ki buzoba ya degré wanata. Sikowe bakota la départ ya tunda di PPRD na ya yo. Nana kobima ridicule. Mais qui aime les chefs de l'État? Lelo. Ngai na place nayo, je ne pouvais pas discuter, je pouvais déposer ma démission pour la kobima mwani, pour la kobima na moi personnalité. Ba pesonini. Oyo l'équipe poste wana na honneur wana zana. Ba pesonini. Ezaki ndoki ba loki yo to zane. Et vous avez le courage à okende komona même ba. Y compris Bandeko, la famille, le chef de l'État, soutenez-moi pour que nous allons la maintenir. En tout cas. En tout cas. Et je l'ai dit, les lois des fois, Batubazo Salaka ba erreur. Boko Tambola. C'est tous ceux qui prétendent être proches du chef de l'État. Batindi mission ba kende ko contrôler ba. Yo wana ko tambola na installation wana ozo mata ozo kita. Vous voulez couvrir qui? Et le chef de l'État. Ngana zoloba. Ba pesa ye ba compétence nyonso.
Nzambe pe ayeko bakisela ye ndenga zo sambe. Même les compétences OESO où a fait FCC. À votre disposition, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ba compétence oyo ya lamuka. Nzambe azwina lamuka ye. Na FCC na kashe nyonso akabeli yo okoloba lisu nini. Nzambe akabeli yo nyonso sakana na bango. Pona oyo lingi. La diversité. Nzambe wana pesio na ya kati na ya diaspora. Nzambe azwa atie yango na disposition na yo. Excellence Monsieur le Président. Nzambe alingi yo. Nzambe alingi yo. Yango wana nyonso o compétence na diaspora ozana posa bato neni diaspora yango. O na Congo ozana Congo yango. Na lamuka ozana posa bato neni lamuka yango yo. Ozana posa ya batu wapi? FCC yango. Voilà comment Nzamba salaka makambo. Vous savez que Ndekonangai Bruno Mbolison abimisi bor moko na sepeli nangwa. Bor moko ya makasi Atlas du Congo profond. Na eloko yo, il nous a aidé. Okoye baba député nyonso na bisika ba vota ba na eloko na kati ya eloko okoye ba gouverneur nyonso ya Congo na kati ya eloko il a fait vraiment un travail de fond. Okoye ba province nyonso na ba richesse nango na kati ya eloko okoye ba sénateur ya ba province nyonso na kati ya eloko oyo koyeba ba membre ya gouvernement nyonso. Donc il y a tout ici. Yango moni asali yango na 3 volumes. Eloko Atlas du Congo profond. Donc il y a tout. Atie province, atie gouverneur, atie ba richesse, otali ba point ebele neti wana soki otali bobo boloko bolumbu gouverneur de l'Équateur, territoire de l'Équateur. Atie le carte, atie ba Eli Akuna, atie ba richesse ya Équateur, ba Eli Ango, les députés nationaux de l'Équateur, 2018-2023, aujourd'hui en ONU. Atie ba premier ministre Kobana 1960 jusqu'à nos jours. Félicitations Bruno. Félicitations. Il faut que ça les logos, ils ont retracé l'histoire. Comme ça, chacun doit marquer son passage. Le bureau d'âge, babandi ko welela. Banani ba weleli. Est-ce que ko weleli les ali na habité? Wana ba yeko bimisa ba tante zo simbate ali. Bakena makambu ya âge. Et d'ailleurs Mboso et wana azamwana muke celui qui devrait faire. Celui qui devrait faire c'est qui? Qu'est-ce que Tshisekedi faisait? Obungi tango kozonga wana zonga le kende na base. Kende kuna na cellule sans fonction, ok, caporal. A Salango, paix à son âme, na maître Mukendi, Jean-Joseph. Après makambo ya Babelchika. Donc, oyebo eba zongi siokuna. Ça sera un scandale parce que nazo mona. Badon ndenge boko za badon mikolo. Badon ndenge bozo za badon mikolo. Badon wana boko zwa. Ils apprennent favoriser certaines candidatures. Eh ben, le peuple est en train de vous regarder. Bakota la nani bokotia esika nini. Tokozo ba audio. Dans quelques minutes. Masolo na député. Na lingina insisté. Batoubaye, nous avons demandé aux camarades de faire ceci, cela. L'FCC est en déséquilibre. Tant que loba que FCC doit exister du soute. Bantene na bango ya ba Facebook ya ba contredisanga. Passez et ayez le courage de dire que ne Eliezer, comme on a qu'à loin, to seigneur pardon. Mais comme on a bazakunate, il y a les gens qui croient. C'est la même chose que j'ai dit aux gens. Yotango zo kende, ozimbongo ya passe, ozo kenda ko somba ba mapangu, ya Facebook. Omonika ka batelo na Facebook photo, yo wana ndeko Eliezer na ko somba. Papa, otuna ngai te. Lokola olingi ko somba, somba na yo. Naza sotie na yo. Mbongo ezayanga ta
naloba na bino même soki batindela yo eloko ya commune na ozwi lupangu te benga bandeko wana misatu na banimero misatu wana benga bango régulariser makambo mikanda na yo mbongo ezalaka pasi mpona kozwa mais kobunga ezalaka pete. Je vous ai dit hier que moko akolela j'ai trouvé ndeko wana aza na poto, j'ai compris ça quand j'ai trouvé cette maman na mwana na ye bavandi wana tosombaki lupango boy sikoyo basali boy 3 mètres ko 3 mètres sur 7 okosali ata ndenge yango bazomorcele 3 mètres eza boy ye na poto wana ke non natindi mbongo basombelanga lupango papa kala mingi te okolela. Ça j'ai vu ce dimanche avant-hier et tant que bino bakokosaka bino mikolo nyonso biloko etombo tiao bazotiela bino na Facebook soki o cité Tshisekedi o cité soki nini o cité Maman Marthe parce que komi kaka ndengwa tango eloko ya My Gold Rêve bandi bazalaki koloba ke chef de l'état azalaki na kati. On doit vous prendre comme ça bazio aliyo wana obandi basale lo carte ozo tunanga eloko weza te ko tunanga te benga le 3 numéro bakende ba vérifier leyo ba pesa yo suite o cité Tshisekedi cité Félix Tshisekedi cité Maman Marthe après comment na kalami to ko cité Jean-Marc Kaboun cité Augustin Kabuya cité nani Jesus cité Lumumba et kozala kaka ndengwana. On va vous escroquer pour rien. Oh, quand on a coupé, c'est ceux qui $1000, ceux qui 1500, ceux qui combien? On a habité. Au Kosombe, loko sur base de photo, même on va somba en Amazon. Au comme on est loco, la question est loco tala, on a qui caméra tala, caméra qui toko. Au sombi tala comme moi et loco zoya. Besoin de santé. Vous allez me traiter de fou. Je ne peux jamais causer personnalité dans ngai tambwe allez na tienne loko pour que lobi tango bokolela comme on ngai bima. Moi je vais vous dire à la cité non, on ne doit pas faire ça. Et talibine. Je disais là que l'FCC bazana décadence. Lobby toute tendance confondue autour de Moïse Katumbi. Quel est le message qu'ils veulent envoyer? Nakati na bangweza que Katumbi a fabriqué en politique ba koma ko finga yi mais ba ke yikuna bazoko ka botala yete musée autonomie c'est tout ce qui s'est passé hier. Quel est le message en allant ba député wana basala ki ba tour na Katanga? Ils ont cherché, on voulait réconcilier Moïse na son frère Joseph Kabila. Moïse a boy ma ça c'est bête nanda kwa Moïse banani bazaki à la base. Nous sommes pour l'unité des Congolais. Pas unité quand il y a un groupe d'individualités. Tous pour l'unité des Congolais. Il y a un projet de société. Et des fois, quand on se voit au Parlement, ils n'ont pas le courage de nous regarder, de nous fixer, mais pas nous saluer. Je m'en fous. Je m'en fous. Tous les gens bossé à Batou. Les gens, les élus qui marchent pour la population va sentir que tu votes dans la base électorale. Biso chaque jour, tu as la population. Tongo lobby bayaki pour la érosion mokoan. J'appelais directement le DG de l'OVD et il m'a promis d'envoyer une équipe. Voilà ma kamuto koluka yangoa. Tovandi kaka so kinene ninta. On peut aussi qu'on compte dans le discours ya lokuta wana. Ce n'est pas ça la politique, ce n'est même pas ça, bah député au Félix Azana Bango pour ça. Ce qui m'a dit, ok, non, voilà, je suis proche du chef de l'État, Félix, que je connais mieux aussi. Allez, alobiane, n'endaje kana katio, zonga na kasai oriental. Moi, on a dit, toi, qu'on va faire katapebiso, bakati, mais finalement, ça sert à quoi? Il est là, Azawa na Oya. Bazoko Sabino Pamba, Félix ne fera pas ça. Ils ont l'okuta. Ils ont l'okuta. Les lobes vendus autour de Moïse Katumbi. Quel est le signal? Si je vais lire autrement, c'est que Kabila, Tosi Tobaye, Akende Naye, Nenga komi bitambola tambola wana azana Lubumbashi, atatoka pala tenda Goma.
Siko totala leadership ya Katanga toye kotinela yo kotikela yo. Bolembi force. Bolembi force. Nelobaki mukolo moko akolela. Et l'avantage, Moïse Katumbi ne cédera jamais dans le discours sécessionniste. Il ne cédera jamais. A cédé. Ba forcer, bandi koko sa ba makambu, ko filmer biloko. Qui ont envoyé Moïse Katumbi en exil? Banani. Kobi misa Moïse, Moïbi yandaku. Ya muto ba yeko kanga après. Keye muto aibi. Ne pas le reconnaître. Et nous sommes dans une société où on ne reconnaît pas les qualités à bande comme ce qu'on a que oh yazana ba compétence exacté. Compliqué. Yangona ko bana bande ko. Bon moni même nenge to aliba de pité aw. Faire la politique autrement ça plus aux mata, plus aux zongi la base na yo. Pas de barrière. Pas de rupture avec la base. Ba politicien kaka tangu élection yango lobby wana bandiko ya ozalaki wapi to votaki yo to monaki yo obunga kiti et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana posa yemo kwa zolo bake nazo pesa bino petit budget ya ke botambola boye la biso qu'est-ce que la population entend donc on voit quelques réactions à bato yango komona pesa moninga sourire c'est pelisa mutu Maman Louise à notre entrée aligacha kauka cette maman là. Elle m'a dit ndeko Eliezer bandeko tout bakufa nazana ndeko j'ai été resté et kobanda lelo yonde ndeko na ngai yonde mwana na ngai yonde nyoso elle dit là oui merci papa merci papa papa, et ça, ça peut être pour la carte d'ailleurs. On s'en a ça. Pour les salioter. Et ça peut être et puis, la mission est piquée. Mais c'est dans la mission handicapée. Pas qui parle de mission handicapée. Pendant que nous sommes en Congo, nous sommes à la télévision. Papa, ça fait abattre là, papa. Et tu Pepe Congolais biba la kati ya pasi papa na oyo zo sala Nzambe apambola yo et mona papa Tshisekedi na mosi na ye Nzambe asale pana bango pasi ya Kongo esila papa esila et le roi yosa ka ba des na suka pasi na biso ici papa isière oko maman bange papa oko simba nzete papa na mosala yo zo sala ezali ote ezali Nzambe nalelaka mingi nakoma kuna nabundani kokoma wana biro na yo nakomi wana balobi awa te na limete nda yambaka ngabi na limete na okoka te bamoto ezoleka bakotuta ngai nafandi awa natuni Nzambe na ngai Nzambe ngai nakomona mambale mokoni Nzambe ayakisi ngai te nakomona yo mwana mwasi ayawa na ebise nazolela namona lesere ndenge alizera komona ye akaninga photo tina zoloba natonga kabwe na mesala kotala chaîne oyo tala ka chaîne mutsusu peza te parazan de natala chaîne mutsusu kaka chaîne onde natala namoni kaka olakisi nazolo banga Nzambe namoni ye na ebisi maboya sunga ngana musala ngabi papa ya koya awa akoya mwana biso toboti yo papa lokolo moni poste handicapé papa tina 4e 5e 6e génération na yo bamona bombengo mboko oyo bamona yango papa oyo zosala ata mobuto osala yango te nayebi te mpona botamaki na tawa kasavubu te nayebi yango te ata mobuto osali yango te oyo ozosala ata mobuto basali yango te kabilele mpe lekutu avanda te avandika mikolo moke akei na ye oyo mwana namoni na ngai te namoni te oyo ozosala yango te okena bandika mpe tina hôpital lokolo etengamaki ekomi tout droit te eza yo te papa eza Nzambe bato bazomona yo eza Nzambe papa Eliezer Nzambe wana
batela yo tina bakoko na yo nyonso abatela bango vina yo mobimba na maboko ya Nzambe ata batieli poso na biloko ekosimba te ata batieli masasi na eloko ekozwa yo te okokufa te ti Nzambe moko apesa nzela nalobi yango lelo Nzambe na ngai Nzambe abatela yo papa oyo ozosala yango te nalelaki yo mpona mwana nga azwa diplôme mwana nga moya kote université eza te papa nayebi ete ndenge ozosunga mwana nanga akotanga akokota université mwana aza sikoyo na Lubumbashi moya akota université eza te papa mbongo ezozanga papa Eliezer yoyo makambo oyo ezosala ezalaka te eza na age na yo pe te Nzambe nde azopesa mayele wana papa ma sœur ayebisaki nga ma sœur directrice ayebisi nga soki Eliezer akomi yebisika makambo mai awa pasi papa bato bazokende tokela biso mai musika mpo mai yeye atala kaka bakoko kosumba kaka na mbeto makambo nyonso kaka na mbeto taka biso otali bango batravaillera awa bamona pasi mpona mai papa mai salaka biso makasi mpona mai ekota awa mai ezali oyo bino bolobaka na français non c'est la vie biso tozala mai awa te pasi na mai papa Eliezer en tout cas ndenge namoni yo nayebi te ndenge nini nakosepela lelo mpenza naolala kitoko nakosepela makasi namonaki pasi ya koleka yango nakendeki komona papa mosengo ntango azalaki cardinal nde apesaki ordre bino ya kovanda nasali ambula minei papa nde namoniki abi te Kinshasa eza malamu apartir yanga kovanda nazosuka bandeko te papa bango nyonso basila papa okomitekola ngai papa okomi mwana onga nabotaki liboso mwana ya mobali afandaka te akufa nde naye kobota ya mibale ya mwasi nde azali papa yo okomi mwana nga kobosala ngai na vi na yo te papa kobosala ngai te kotambola ngai nde ya pasi ezala mokolo mosusu obengi atanga na telefone mama boni oza malamu botielanga nimero no awa batielanga nimero nazwaki nimero mosusu awa ya yo kaka nabengi elekaka te azabela ngai nazomona na televizio osalaka soki osisi émission opesaka nimero na yo me ngai mpe moye nazwa yango eza te papa mpo natanga na ngai te papa mayele kaka ya bomoto Nzambe apesaka yango te nazala yango natanga te papa Eliezer nazondima te mama félicitation mama félicitations Nzambe apambola mosala na yo ekende liboso yo tosali makasi mpona mona Eliezer oyo namoni olokola namoni Kisekedi namoni olokola namoni mama mama nani oyo mwasi ya Kisekedi namoni lokola namoni ye namoni bato nyonso oyo eza na pasi mpo namona bango lokola namoni yo namoni bango atuka nasepeli makasi papa pasi eyelaka yo te na mokili oyo pasi eyelaka te soki namoni mwana moke oyo baopelaki ye mwana komotambola nakomisi na televizio ngabi Nzambe na ngai ata mobutu asala boye te papa asala boye te yo oza ya Nzambe makambo nyonso ozokende kaka malamu ndenge ozoloba baninga no badepute basala tosala boye mpona pepe nyonso nazoluka esengo nazozala yango bana na biso bakovivre bomengo ya Congo oyo en tout cas nayebi makambo ebele a partir ya télévision boyo a partir ya chaîne na yo nde nayoki makambo ebele ntango mama Olive yaka kotala biso nde nazwaki moya kosomba télévision nayobi nakolia mbongo te nde nasombai kaka télévision a partir ya télévision efungolinga makambo ebele na chaîne na yo papa bandikapi ndenge ozosala bango eza yo te eza Nzambe merci papa nasepeli mingi ndako oyo olalaka esika nyonso okomaka omonaka ndenge soso azipaka bana na ye nde Nzambe azozipa yo ndenge wana na libota na mobimba na baoyo nyonso bazosala na yo bajournaliste na yo nyonso bato nyonso wapi Fofana
Fafana zaidi. Ah, tuka ko pesa la gaye mbote na la ndakaye na TV awa. Na wala gaye awa. Didier oyo, na mona ke na television awa. Na mona gaye, atuka na sepeli mingi musala bino ekende liboso. Musala na bino ekende liboso pesa bikamu sina le public mo biba Congo. Merci. Le public mo biba Congo. Mende na solo bela papa, wende yo tambola bamboka. Koma pera Kisangani. Koma pera Kisangani eza mboka la ngai. Koma na Kisangani papa. En tout cas, soko komi na Kisangani. Loba mama Louise omba alua abieba ni mingi na komba mère chef na Kisangani. Bakoyeba ke na mona kiyo. En tout cas na sepeli mingi. Merci. Na sepeli mingi papa na ngai, na sepeli mingi. Na sepeli bakoko na biso bazaki osala soe. Nzambe apambola. Dena. Aboke de story. Ok de kuso. Un jour. Tiara kati ya mtu nayo ukokoma kama mkozi. Kati ya mtu. Amen. Merci beaucoup. Mona. Baba hivi ko tala nimeona hiyo. Merci papa ngai. Eliezer yeyo. La on dit moitié. Merci papa. Merci. Alors, et là qui au moins biloko ya mite. Yenge na kuchoza na kuza msusu natika kaka. Papa. Alors, moi ni qui muke nani oyo mfuta. Alors, on a dit que si faut que donne sango. Merci papa ngai, merci. Eliezer oyo, mo bandoto. Namo batari itakufikia. Kwa sababu unafanya nyemu bora pesa. Bado sasa ni mkikwa 10 hapa kunje ya Kongo kama hata baone tabu. Kama tabatesi, kama tuliko mzuri, wewe mwingine ya Kongo papa. Mungu baba. Siku hiyo akasema nitakuwa hivi, siku hiyo baba niliteswa. Nifamo kabili niko lala nje papa. Mungu anisaidia mimi napata nimero ya papa Mosengo. Naenda baba Mosengo ndo analeta ordre nikale hapa. Njoo unaniona niko mtu leo baba yangu. Asante papa, asante Mungu akulinde. Mwaka yote kwa furaha kwako. Mwaka yote kwa furaha kwako baba. Unabatosha watu mingi katika tabu. Ungekuwa na mali 7 milionea kama hapa mtu wa mateso haiko tena. Amen. Kama mtu wa mateso haiko tena. Wewe yako hii papa. Bengine wanapata familia yao ikale mzuri na familia yake. Lakini wewe unasema hapana, yeye nitakula na wakosefu watakula. Yeye nitafanya na wakosefu watavaa. Mungu akubarikie papa. Ule Mungu mwenye anakupa ile roho ya kusaidia bado. Tena wakati ya Kongo batu biko wanateswa. Batu biko wanateseka. Saka ni mtu atatosha yake hivi ampatie mtu. Hata lakini wewe unajitolea. Unajitolea kufanya ile yote. Iko Mungu papa. Mungu ndio anaingia ndani yako. Mimi nasema hapa kila mara. Mungu yuko ndani yako. Ile maombi yote wanafanya kwa television kwa 20 mimi na kuwaka ndani ya ile maombi ile. Naye abenga ngana kwa registre pe numero na. Alors, et là qui au moins biloko ya mite. Yenge na kuchoza na kuza msusu natika kaka. Papa. Alors, moi ni qui muke nani oyo mfuta. Alors, on a dit que si faut que donne sango. Merci papa ngai, merci. Eliezer oyo, mo bandoto. Namo batari itakufikia. Kwa sababu unafanya nyemu bora pesa. Bado sasa ni mkikwa 10 hapa kunje ya Kongo kama hata baone tabu. Kama tabatesi, kama tuliko mzuri, wewe mwingine ya Kongo papa. Mungu baba. Siku hiyo akasema nitakuwa hivi, siku hiyo baba niliteswa. Nifamo kabili niko lala nje papa. Mungu anisaidia mimi napata nimero ya papa Mosengo. Naenda baba Mosengo ndo analeta ordre nikale hapa.
Njoo unaniona niko mtu leo baba yangu. Asante papa, asante. Mungu akulinde. Mwaka yote kwa furaha kwako. Mwaka yote kwa furaha kwako baba. Unabatosha watu mingi katika tawi. Ungekuwa na mali 7 milionea kama hapa mtu wa mateso haiko tena. Amen. Kama mtu wa mateso haiko tena. Wewe yako hii papa. Bengine unapata familia ya ikale mzuri na familia yake. Lakini wewe unasema hapana, nyinyi mtakula na wakosefu watakula. Nyinyi mtafanya na wakosefu watafanya. Mungu akubariki papa. Ule Mungu mwenye anakupa ile roho ya kusaidia bado. Tena wakati ya Kongo batu biko wanateswa. Batu biko wanateseka. Sasa ni mtu atatosha yake hivi ampatie mtu. Hata lakini wewe unajitolea. Unajitolea kufanya ile yote. Iko Mungu papa. Mungu ndio anaingia ndani yako. Mimi nasema hapa kila mara. Mungu yuko ndani yako. Ile maombi yote wanafanya kwa television kwa 20 mimi na kuwaka ndani ya ile maombi ile. Papa, Mungu akupatie. Mungu akubea ya kuweza kusaidia nchi yetu. Ni wewe tu. Ni wewe tu papa. Nikikumbuka ile mateso mimi nilipata, leo mimi nakuwa bien. Papa, mimi nakuwa bien ajili ya bamupe, baba masera. Bana nipatia fasi hapa bila ikana papa. Wakati niliona action yako kwa television mesa hapana au mtu afanye moja. Mimi napikanisha sikukuona. Nafika kule basema kulimete mesa limete sitaweza. Ba moto vile wanatembea moya iko. Nalia tu kwa Mungu, nalia kwa Mungu, Mungu anaonyesha nitakuona. Haikukawia hata mimi namuona mtoto wangu mwamuke. Namwambia mama niko nalia nimeona Eliezer tamora na muna kani anasema moya. Unaonyesha. Baba, hii neno unafanya haina miaka yako. Haina roho yako. Iko Mungu. Njoo mwenye anakugusa. Furo. Asema wewe saidia wale watu. Saidia wale watu. Hata Mobutu alisaidia kabandika peni hapana hii yako. Hapana modeli hii yako. Ke mtoto mkono ligunjama hivi. Wakati unaenda leo hospitali mkono mtoto ananyoroka, mtoto anakamata beki anatembea mzima. Mungu baba. Atuka hala subhana wa taala asikuache. Akuwe na kila siku. Subhana wa taala kweli. Akuwe na wewe kila siku. Kila siku. Pambu hapa kuinji yote watakaki mtu wa mzuri. Mtu wa mzuri banamtafutia poison, banamtafutia bunduki, banamtafutia adui bamuue, lakini wewe hawatakupata. Amen. Hawatakupata hata siku moja. Amen. Hawatakupata hata siku moja. Hawatakupata njia yote unatembea na basikari. Amen. Bale basikari wao unaona ki Mungu yepeke njoo na njia yote nyewe uko atembea. Basikari biko na wewe. Basikari biko na wewe. Na ule mnyana sasa ni mutilie njoo ku poison. Ile poison haitakamata. Haitafaa kitu. Na batashangaa. Na pale uko pale balishafanya haikupata. Balishafanya haikupata. Kwa sababu Mungu una wewe. Ule Mungu mnyana kuchagua, asema usaidie wa maskini, usaidie nchi ya Kongo. Ule Mungu hawezi kukuacha hata siku moja. Na ukue ndani ya matayarisho yako asema un jour utakuwa president ya republique. Amen. Hata nikakufa wote utakuwa president. Témoignage kabambi ubakie ndani ya roho yako. Kama date ya leo utakuwa president ya nchi. Combien ça nous fait du bien? Qui se sentait abandonné, qui n'avait pas droit d'existence dans la cité. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi vous allez dans des prières, vos prières ne seront jamais exaucées, parce que vous ne comprenez pas. Moutouazalaki qu'on se sentir abandonné de tout le monde. Vous aurez trouvé que Nazapé Moutounakatiabat. C'est ça notre objectif. Mais que c'est la Zosalanga signe qui est là, tous les bateaux. Yo ceux qui ont bandia. À vos ordres, chef Makessel. Bonjour, Ndeko Eliezer. Bonjour. Na Union Sacrée biso tolingi une nouvelle classe politique. Bato basala kala basala depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila sacré. Et puis bato ya FCC tolingi bango lisusu na Union Sacrée. Bango bakende côté mosusu. Tolingi ba nouvelle classe politique comme Mike Mukebai, ba Eliezer Ntambwe,
na ba jeune o nyonso tu baza na parlement wana bazala na union sacrée mboka ikendeli. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Oui, bonjour ndeko Eliezer, ezanga ikalo fiscalo star. Vraiment union sacrée komiko bangisa biso. Tozoluka tomona bilongi ya sika, tomona bandeko Eliezer ba ministre, tomona ba Christian Bosembe ba ministre, tomona ba Frank Diongo ba ministre de défense, tomona bilongi oyaki oyezaki tozomona ndenge balubaka nde basalaka. Et non tomona batu yaki azoloba makambo mususu mais o asalaka eza makambo mususu. Makambo ya union sacrée komiko lengisa biso tozomona susu te makambo tokokoloba. Tout le temps bato ya FCC baoyana bazo tonda na union sacrée. Toyebi te tokozala surpris lobi boye tomoni même bilongi oyo bazalaki na FCC yango wana nde bakobima na union sacrée. Wana eza neti tosali eloko te eza neti buzo bangando okimimbula okeko batama na mai. Vraiment bozala vraiment attentif na makambo ezoleka union sacrée. Biso toluka tomona bino bandeko Eliezer bozala ba ministre na mboka wana parce que trop c'est trop. Merci beaucoup ndeko nangai. Atanga ata soki ngana leki ministre te. L'essentiel est qu'il faut placer les gens qu'il faut. Tozwa ndeko mususu. Bonjour, honorable Eliezer. Bonjour. Ngai kombo nanga Narcisse depuis commune ya Limité. Oui, Narcisse. Bon, réponse à la question que vous aviez posée, moi je réponds comme suit. Na gouvernement ya Sika, na union sacrée pour la nation. Tozo zela, ngana zo zela personnellement namona elongi ya Moïse Katumbi, namona Jean-Pierre Bemba, namona Moïse Katumbi premier ministre. Donc nous ne voulons voir aucune face ancienne. Le mieux soit Kala ou Toling Tomonangote. Voilà un peu ça. Merci beaucoup ndeko nangai na félicité parce qu'il y a exactement 30 secondes. Très bien. Ça c'est bien ça. Tozwa ndeko mususu. Alors bonjour ndeko Eliezer. Bato FCC ba komaneti ba mari na ba femme de nuit na biso te quand même. Eza cauchemar pour na biso. Tolingi bango te. De près et de loin ba poussa na musika. Tolingi kutu bango te ko kamusanga to la mukaka boyo batie nani tel. Eza normal te quand même papa. Hein? Donc bota la paix passer à peuple a juste souffrir. Merci beaucoup maman. Au salut 25 secondes, c'est très bien ça. Biloko ndengwane ko banaka koleka chaque fois que nous avons les interventions tous en mususu. Mbote ndeko Eliezer, bonjour na bandeko tu. Bonjour. Nalingi naloba pona ba ministre bien ba gouvernement ya sika. Eza fati fois atia pourcentage munene il faut ezala ba jeune. Pourcentage munene il faut ezala ba jeune, il faut fati asa la génération na ye. A former génération na ye ya ba jeune o ba ko continuer na idéologie na lobby papa wana basi basila opona oya Moïse Nyarugabo bato alors tozozela bamemaye na justice bato oyo atangi bamemaye na justice po bakende kosamba soki eza ya solo po soki ezalaki journaliste congolais mwana mboka congolais atangaki bango bakombo soki bamemi na justice. Donc awa tozozela Azarias pardon bato oyo batangi batambwe mamba ba Lambert Mende ba oyo nyonso tu batangi bakombo bamema Nyarugabo na justice poto yeba po bamonela kaka bakongolais soki bakongolais batangi bango bakombo okolala te. Merci beaucoup. Merci la bande de Réunion surtout. Merci. Merci beaucoup ndeko nangai. Je ne vois pas ces gens-là réagir. Bakotika la silence radio. En tout cas, nazo mona mutute ko réagir. Namba propos ya Nyarugabo. Parce que bayebani bisika ba uta bayebani. Makambo basala bayebani. En tout cas, je ne vois pas mutuko ko réagir kuna. Déjà, on doit proposer que il faut ba jeune biso toza exclu. Biso bampakatala kaka ba troisième âge on tozwa ndeko mususu.
Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Gouvernement Babengango, gouvernement impact visible, Premier ministre Moïse Katumbi, ministre ya travaux publics Eliezer Tambwe, ministre à défense Honorable Nzangi, ministre ya transport Diomi Ndongala, ministre affaires étrangères Jean-Marc Kabonde, Assemblée nationale Bazaïba, Balongola déjà Transcona Oyasinel. Merci beaucoup, Papa Langa. Au sein du 29 secondes. Très bien ça. Bonjour, monsieur Lézer. Meilleur vœu. Merci. Naï, monsieur Hans, na bengi bino depuis kona commune Ngalema. Na lobibo na rosenga kenon na niveau primature bacha Moïse Katumbi. Soki bache, je crois, aza mutu ya motema mnena koyeba pona osala quelque chose pona peuple congolais. Côté Assemblée nationale, jusque là, nazomona na badio wana obaza wana, nazomona na muto na naza tellement convaincu pour le mato bakoki kocha wana. En tout cas, merci. Tozana bisuebi que nous attend que yoza wana bobundaka toujours pour mboka nyonso kozala toujours malamu. En tout cas, merci na tokomi wapi nyonso. Merci monsieur Hans. Na profiter na pesa. Hans. Bonjour. Kona na Suisse. Na mama Blandine Kleber Maleko. Tozwa ndeko msusu. Papa Ntambweleze. Oui. Mbota na yo papa. Mbote mamchabwelene. Ngai mamchabu na California. Mutona utoni biso ngai na dingi Kabunda. Na dingi papa Ntambweleze. Nalingi papa Franga Jongo. Nalingi papa Badibanga. Mitona nangaya mibale na lobiboy. Bama na batata ba beru rouge, sokuma beru rouge, sokuma beru. Bazako kalonji. Achi la bangukura, asaki la bangunzila, achi amai. Bako sima kalonji. Akenda na leta asengela bango batunga kuba ekolo kuna na commune ko ekolo ezalite ya bana kutanga baza kulela loso wana baza kupesa bango baloso ba mafuta ba sokadi ekusila soko batungi bango ekolo za eloko ya ilunga na kati ya quartier Kalonji akenda epa ya leta ayibisa leta kuna na nsela ekola ya malunga ezalite. Ekola ezalika ya manjanja bana bavwandi na se bavwandi na mabele. Bana bavwandi na mabele bavwandi na eloko te. Yangwana maluba na ngai ya mibala yo lobyo pakupesa soko minita kombie. Makambo ezali bela ya kulu. Na peshi yo merci Zambia zala na yo asonga yo alongola milimu nyonso ya mabiri boso na yo na tiki yo nyonso wana na mukolo ya lelo na maboko ya Nzambi peselanga yetu ata mukeba mbote eza malamu ata soki balobi na yo 30 secondes yo lobi 2 minutes ozala kaka boyo mamuchabwana. Merci beaucoup mamuchabu tozwa ndeko mususu. Alors, Masolona bo dans député, Masolona député, ndeko Eliezer mbote na yo, ebute pa mama na yo na Canada awa na Toronto, na pesi mbote na koma na Yesu Masia na ibiete na 2016 na yaka na Kinshasa pembe na PPD bureau PPD na benga kayo na tongo tokutana kuna izaki mbana liboso ko mona yo. Bref, mbara batinda ka iloko moko boende na benga kayo metango na zonga ka nde na koma ki fan na yo, nazali fan na yo, antuka Nzamba zwalo ko mompa apambola yo koleka. Na lingaki na loba boy pona makambo ya union sacrée bakotisa ba onyoso bakoma ba ministre bazala lisusu te. Tshisekedi asiprendre bango ndenge Macron asalaki ba vie nyonso ya kala alongola bango atia ba jeune boza kuna ebele yo ozala ministre ya social ba Christian bakozala ministre ya défense Mokeba ya kozala ministre ya budget papa na nkembo asala bongo alongola mikolo nyonso au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci beaucoup maman. Bango bolobi ba jeune bongo biso ba mibangi awa moyen to koteza te tozwa ndeko mususu.
Comme ça, il faut batia ba jeune tala kaka ba biso. Tozo landamana ba vie mboso nkodia. Tozo ande mususu. Bonjour, Ndegolese, moi na kolo pango, masona député. Bonjour. Pour la question na yo, ngana kolo baboy. Ngana kolo ba été tous en besoin papa Félix a travaillé na bato oyo balingi mboka ekili boso et non pour na ba owana ba travailler na Kabila pendant 18 ans. Ba travailler na Mobutu pendant 32 ans. Mais bazala wana ka pona ba intérêt na ba mo prouver na ba famille na ba o. Tolingi ba ngo chuti. Ba travailler pendant 18 ans. Bazala ki wana ka pona mama be. Et yo kanisi pendant 5 ans oyo papa Félix azana ngonde ba kopesa papa Félix makanja malamu. Non, tolingi ba ngote. Tolingi ba ngo chuti. Papa Félix a pris sa confiance à temps parce que baza batu mabe. Merci beaucoup, mais prochainement, ceux qui ont d'autres audio, il faut qu'on s'éloigne dans la musique, parce que la musique n'a pas été dérangée, pétos, on est comme ça. Bonjour, Ndegolese. Bonjour. C'est un Simba depuis Paris. Ouais. En fait, nalingina bandana moins insolite moko boy. Nagisa sana mko mosusu tokoti match ya vita na imana. Vita che imana bi. Tout ba mutachaki bi azo kima azo kendo sepela. Ba joueur ya imana bazolanda arbitre que no tala kuna bale bibi na sima poto. Effectivement arbitre a constaté que bi ekotaki et bibi na sima poto puis bi wana zaki invalidé. La personne solito pour na olobaki Félix asala keba parce que ba bi o azo tchana FCC wana mosusu et ko bima ba bi moko peut invalider. Puisque à l'Igo batu ya FCC bazoya na union sacrée, en tout cas ça inquiète. Ça inquiète. Azala mayele ya fungola mishu mutino soza ya koyamba te. Tango bazoya yamba bangwana bavandisa bango to bakalisu likwa lisu batala mutu nyonso aye kosala nini musala na ye eza nini na kati ya union wana. Et pona likambo etali ya gouvernement pona ngai na olobake batia batu ya sika. Batu oyo toyebi bango te nanu na gestion nanu ba gérer ba faire public te disons na gouvernement te pour ceux batiki kaka n'importe qui ba bilongo toyeba yeba wana en tout cas et que ça n'a rien de bon puis que décevoir ba te belé donc bilongo sika zali ba tu sika bazali Congo ils ont manqué ba tuté et manqué ba tuté donc atala mingi penda ba tu si ba sala ou bilongo sto mona que ça soit bazaki na opposition que ça soit bazaki na ba FCC wana ou ça sala na gouvernement même une fois en tout cas azaya na sikati wana selongai. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Bonjour Ndegolese. Kombo nangai Jean-Robert Kazadi na vandi na commune ya Barumbo. Par rapport à question à lobby, makanisi nangai ezaboli. Comme on l'a toujours dit en français, autre temps, autre mers, nous voulons voir un nouveau changement, nous voulons voir un nouveau vent Yasika Mpepe Yasika. Raison pour laquelle, selon Bisso, selon Nga, tolingi komona lisusu batu ya kalate na gouvernement oyo ekobima. Surtout batu oyo bakombona bango eza na rapport mapping, tolingi komona bango te, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bateau yu batili Kabila baye na union sacrée baza les bienvenus baza bande kona biso mais baya te na makanisi ya kokabola lisusu ba poste ne ba mesana na Kabila soki baye na idée que to sangana to tida maele to mboka kende liboso baza ba bienvenus. Raison pour laquelle to lingi batu ya sika surtout pas jeune. Ok, merci beaucoup Ndeko Nangai. Tozwa Ndeko Mususu, celui-ci a respecté 30 secondes, celui-là. Bonjour Ndegolese, moi na Kololo Pango. Bonjour. Les DKM dans ton Kassamba en Zambie. Concernant l'Union sacrée de la nation, je préfère chef de l'État à changer ma ministre Nyoso. À tia ma ministre Oyo Bakozala na volonté à consacrer la peuple congolais. Mais ba Oyo Nyoso bazokota na Union sacrée, bazala ba Oyo bazana rapport mapping. Justice et sala musala nango. Ezalate ke Union sacrée za lokola moi nini moko
moko boye soki okoti kuna masumu esili te balandela ba. Ok, merci beaucoup Ndegolanga. Félicitations, respectez vraiment 30 secondes aux années. Alors, bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour maman. Ezali ngai. Oui maman. Motuna wana otuni eza nango simple et puis eza clair. Bato vraiment tozana bango besoin bakindi na union sacrée ezali Ndeko Eliezer, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba. De bato vraiment baza très important na union sacrée. Ok, merci beaucoup. Merci maman. Au sali 32 secondes, c'est très bien. L'autre a fait aussi 30 secondes, c'est qui? Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Par rapport à Mutuna Nayo, le président biso tozeli union sacrée état la makambo ya social na ba insécurité ya population. Et puis tolingi Jean-Marc Kabunda azwa Assemblée nationale. Monsieur Jean-Luc Nakananga. Merci beaucoup Ndeko Nangai tozwa Ndeko Mususu. Bonjour Ndeko Eliezer mwana mukolo pango. Bonjour. Concernant mutuna otunaki biso papa problème nanga eza Félix apesa mpe baninga ba apesa mpe ba jeune chance. Batata mikolo na basali misala ebele mais tomoni résultat te apesa bilongi ya sika chance ekozala bien. Merci. Ezanga Emmanuel Menga na Félicite. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Biso ba mibange to koyoka. Au peuple à Koloba. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ndeko Innocent dans Monde de l'Ange en France. Concernant l'union sacrée, les alliés des malams parce que concernant Toyasika Oyo Bakoki Kocha, Bakosenga na Mokundi, Soki Azui Neti Ngwala Oyo Azali coordonnateur et à KPUDC comme ministre à économie et finances. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, honorable Eliezer. Merci pour l'émission. J'ai pas trop, il faut 30 secondes. Pour l'union sacrée, je pense qu'on ne veut plus les mêmes figures qui traînent depuis des années. Ils sont intelligents, mais on n'a rien. Il n'y a rien qui se passe de bon au Congo. Il faut qu'on change toute l'équipe. Merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci, c'est Marino depuis Canada. Merci beaucoup Marino, c'est 30 secondes de respecter. Je suis très content. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ezanga Ndeko Naoshi Kokava na Saint-Étienne. Ouais. On a idée de l'union sacrée ndenge mukonzi Félix azwaki eza nango bien. Mais ezana bato belé ba FCC ba ovimbisaka union sacrée po bakimi makambe belé po bazama makambe mabe belé. Maibi basali kuna na PPRD. Donc bayo kima bayo bo éponge na union sacrée. Donc mabe eza belé quoi. Yango idée nanga yango na. Merci beaucoup Ndeko Nangai tozwa Ndeko Mususu. Honorable, concernant l'union sacrée na gouvernement Sika, il faut bilongi à Sika et puis il faut baleka na interview. Masala bango quand même interview oh ya deep interview na CCC interview est vraiment très profond. Et puis bilongi à Sika. O basali politique au SCC nini te Atana UDPS bilongi à Sika. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. L'union sacrée est malamu, mais singeli ça la composé na ba Congolais de vraies valeurs. Bamosusu bazoya wana, bamende ba nani wana, est-ce que ezali fable de la fontaine te? Eza le corbeau et le azinde yango wana. Nzambe na lola azala na yo apambola mosala na yo papa. Merci. Merci beaucoup maman. Au sali 30 secondes tel que nous avons demandé. Très bien.
Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Ezanga Maman Adeline. Nalobi boy. Oui, Maman Adeline. Pour le président Félix Atia, ministre ya Sika, toza na posa ya ndeko Eliezer na ministère, toza na posa ya Christelle Vanga, toza na posa pe ya Daniel Mbao, toza pe na posa ya Christian Bosembe. Toboyi ba kombo ya kala pe bilongi ya kala, toza na bango posa te. Na yango na bengi pona pesa avis nanga. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, maman. Bonjour, député national Ndeko Eliezer. Bonjour. On a ses préférés, le col à mon ancien a poste de poste de ministre de défense. Pour on a qui combattre dans l'Est. Ok. 17 secondes, ça c'est très bien. Oui, allô, Ndeko Eliezer. Oui. Claude Nazobe. Marine a articulé le message. Oui. Sur l'union sacrée et Simba. Il faut au moins bateau union sur Moïse Niaougabo à Tangiwana. Moko na moi côté na gouvernement té. Ata bo na union sacrée, basa ba membre. Au moins ministre de l'intérieur. Un ministre de l'agriculture, papa on a une balai. Ba kokili sous ko kota. Papa va estar au monté. Sinon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez bateau, vous avez maquillé les pans pour battre. Il y a un film au bête dans le Parlement, tu tires au monata, film au bête dans le Parlement parce que Kabila ça va bêtise trop. S'il vous plaît, on a mis Yaouloba, mais comme Olba qui tout respecté tant, on a le Bika Yangwana. Merci. Ciao. Bonne journée. Merci beaucoup, mais on s'est dit 56 secondes quand même. Tous en dégom sous. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Bonjour Massouna politique. Bonjour Nabandero no surtout Bazolan. Ouais. Biso à travers le monde. Ndeko Eliezer, c'est l'un motuna utuneki biso. Il y a un politicien nimi à côté de un gouvernement au futur. Nangai ngana monika Félix alukaka bilongi ya sika. Bah nous surtout bazawa na déjà travailler na pango tout le monde ba impact na misala na pango yango lilo baro ngana tlaki nango yango na merci. D'accord, merci beaucoup Ndeko toza Ndeko Mususu. Ouais, bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Nenga justement na contribuer dans le biboya. Union sacrée enga na moni bango il faut ba mipesa mingi pona ba social la population donc kulia batala neni ni dollar ikita babundisa neni ni bana batanga malamu. Merci beaucoup Eza Flav Kumba depuis le métier. Merci beaucoup mon frère Tozo Ndeko Mususu. Ndeko Eliezer, bonjour. Bonjour. Alors, Ezalingai Papa Kofi, na Montréal, na Canada. Papa Kofi, bon. Alors, la dernière fois, au Lobaka, de temps en temps, na mekaka koloba en anglais. Le coup m'a bêté, ngana anglais vraiment cop et simbagate quoi, tara kaka. Donc, banda na ya 34 ans yangoyo. Donc, na vandi mingi na milieu francophone. Ouais. Et puis, tu vandi na Montréal. Montréal, c'est vrai, est une ville métropolitaine. Ou est bilingue. Mais na vandi mingi kaka na milieu français. Donc, yango monique anglais, peut-être donc mawa mingi. Alors, pour nous na yo, comme premier ministre, ngana zomona batira biso Bemba. Donc, Bemba, bataille ou premier ministre ou ministre de la Défense. Alors, battre la biso Christian Bosembe na justice. Yon de Eliezer na zomona vraiment na infrastructure et voirie. Donc vraiment battre la biso yo kuna parce que yo olobelaka mingi yango et na bandi so battre yo kuna vraiment makambo simba. Alors na parlement na zomona battre la biso Ndeko Liaou président et Ndeko Moïndo Nzangi vice-président. Vraiment, équipe, on a équipe à Makassi.
Merci mingi ndeko Eliezer. Merci beaucoup. Tozwa ndeko Mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Papa Emma Nangaliema. Oui, Papa Emma. 60 ans to perdre yango pambate bato bazalaki toujours na makanisi ya konza biloko te ndenge nzambe akelaki biso liboso me bato balinga batikaki biloko ya mokili konza bango na kosalelaka intérêt na bango me soki balingi kokonza biloko ya mokili po te basalela baninga bato nyonso tu bango moko mpe bakosi retrouver na kati nzambe nakanisi ekozala chance po te mboka na biso ekende liboso et le président de la République doit tout faire pour ne pas kotika bato bazo kobima nzela sans que apesa bango bitumbu na bango par la justice bien sûr interposée contrairement à son prédécesseur. Mbote honorable Eliezer Ntambwe. Mbote. Bon honorable bilongi obiso tolingi komona na union sacrée te eza bato lokola bango Ika Sanji ba André Kimbuta ba autorité morale na bango ezalaki Joseph Kabila tolingi komona bango te ba otomoni bango wana bilongi na bango esepelisa biso te surtout baati un soi-disant carte ya suka ezalaki nde na ye ti lelo mboka na biso ezo se retrouve na basituation wana eza mpo na ye bakosi ye baopesi baposte ya amoni na suka bapesi ye poste te achange quand akomi opposant ti lelo akomi informateur alors tongi komona bango esusu te baoyo daa bakoti wana esili yango natuni mpe porte yango ya union sacré kokangama te ti lelo bozofere adire kaka bato vraiment en tout cas honorable botindika porte botya kala match esi esili. Ok, bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Ezanga papa Gérard. Hein? Oui. Ndeko Eliezer na lingaki na yebisa chef de l'état boye mpona union sacré. Atala te bakombo atala pe te bilongi. Tala makambo pepe asali biso. Autrefois abengaka ye oiseau rare mais tala makambo asali biso. Atala vraiment compétence ya mutu. Mais so yango pardon vraiment to sengi limbisa pona 3 secondes de liki oyo mais chef de l'état bilongi asika to lingi bilongi asika ya kalate. D'accord, merci beaucoup. Tozande gomususu. Salut honorable. Oui, bonjour. Ya natindelo mo mabina na biso abokoko biso ba bomanor. Bato ya mushi. Honorable, nalinga na tuna question nanga est-ce que possibilité zate ya kozwa DG ya OVD na ou mususu abazungisa bango na boloko do ezo pesa soni et ça la soni vraiment. Merci na suki wana 30 secondes pema. Yes, God knows the 30 secondes pema na ndenge mais olobisa makambo ya ba DG wana ozoloba je ne sais pas comment le vice-ministre cette erreur qu'il a commise a regretté kango vina et mobimba qui a salaka erreur mwa osalana te. Je ne sais pas comment ça va aboutir. Est-ce qu'on va les laisser en liberté parce que basi babimi et comme il a combat ya cage ya catch américain ou ya question qui basi babwaki libanda moyo zonge zate et moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais atta combat royal ango et Bundamakandengo anate. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que le chef de l'État va accepter de se taire pour que le peuple considère que c'est lui qui aurait donné les cutus au ministre, au vice-ministre pour na ye abimisabatuana, mais ceux qui va kobimisabatu. L'enjeu à 100 jours, ils ont enjeu à blaguer, je l'ai dit. Ils ont à blaguer. Parce que ceux qui ont sali blague, na eloko wana, ngana éviter que deviendra encore la République. Donc c'est un peu compliqué. Tozo ande gomsusu. Mbote mingi ndeko na ngai Eliezer Tambwe. Mbote. Jude na Canada. Ouais. Alors pona po de vie na ngai na moni Noël Chani na Bac Central. Oui.
Lobanayo. Congo. On a reçu Félix Tshisekedi, alors ministre social Eliezer Tambwe, pour nazali convaincu kati na yo que Félix akomona miracle ndenge okosala na ba province nyonso pour social. Alors côté justice na évité silence de mort, il y a ba leader nyonso ya IDPS, scandale au ministre ya justice ya sali, vice-ministre ya justice ya sali, vraiment soki ezalaka moto ape perde na kanisi mbele matoi na biso nyonso se kangama. Alors vraiment bayeba kopona bato bakoki kosala likambo na lolenge esengeli, sino bakozwa problème mpona kose défendre na ngonga ya élection, parce que lere ya bozoba bakongolais basi baaleki yango. Vraiment merci mingi. Alors ozala toujours na courage. Merci. Merci beaucoup, Papa Nangai. Mais là, qu'on a l'ingina Sabino, je ne fais pas ce que je fais là parce que nous avons envié ministère et affaires sociales. Je ne le fais pas parce que j'ai envie, le ministère délégué à la personne avec handicap. Je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce que seulement je sens qu'il fallait le faire pour combler ces vides. Et il faut. Parce que plus le bango, plus c'est s'occuper, ceux qui ministres des affaires sociales, ceux qui il y a ma personne déléguée et déléguée dans ma personne avec handicap. Je l'ai fait parce que nous avons envié poste là-bas. Nous avons envié Yangote. D'abord, nous avons député. Place ba poids ya mutu na nyonso zana mapono. Poste et nomination, oui, c'est la volonté de celui qui nomme. Mais ma ponomie, le peuple. Papa Eliezer, liste ya bato bakokota na union sacrée te, muntu akotangela biso bango très bien ezali Moïse Nyarugabo. Bakisa pe na liste wana Lisanga Bonganga, Niko Mayengele na Ebeng. En plus en dehors ya politique peselanga pe muri ngombo wetu au bonne année ye na mwasina bana na Jean. Wana papa isaka États-Unis, merci. Voilà, tatu mundi ngomba wakanisi yo na États-Unis. Na Jean yebisanga Jean wa bala déjà tondenge nini parce que le bakali kamwa libala ya Jean tozande mususu. Bonjour mwana Kololo Pango. Gisèle Mosina banda oyimba. Oh ya ye bakombo ya bana lukunga nangaye yangoyo Prof Mbata Eliezer Tambwe Kadiombo Frank Diongo Mukebai Wanga Kabonda René Chole Oyo Kasson ya IDPS bakombo na zaki na ngobangwana oh ya ye itumbane les euros pika pende mwana nkolo pango continuer ko frapper bango si tozali simana yo. Merci. Merci beaucoup. Pesa mbote na mama na sepeli na surprise wana talaka kama nzembo wana ndenge pesa kantunga obike lobby tangu batu mususu bakoyoka mawa pona mama Louise ba mususu miteme zo vimba wana neni wana kosani aloko sabat Eliezer yenda zanani bongo Eliezer alobi zanani Eliezer amutu te Eliezer simple villageois Eliezer oh ya etumbane donc on pasuka parce que vous attendiez que Bogomona Eliezer à la kundami te na lobana batu ba congolais ba koma lokola ba blessé de guerre ba tcheli mutu mutema décevoir bango ba tcheli mutu mutema décevoir bango. Tous ceux qui pensaient qu'on pouvait être sur la voie des autres, ils sont confondus. Ce n'est qu'un début, ne vous en faites pas. Tous en L'union sacrée. Bonjour, Ndeko Eliezer, Ngai Ndekonayo, Adrien Marcel, depuis Cape Town, Afrique du Sud. Oui, papa. L'union sacrée, oui, mais quel genre de sorte de l'union sacrée? Ça, c'est des 1, et puis des 2 qui vont s'engager dans
l'union sacrée. Mpona ngai namoni eza kaka ba new face babilongi ya sika, bato oyo bakoki kosala mosala malamu. Yo oza wana ndeko Eliezer, yo moko oza, puis Mike Mukebaya aza wana, et puis bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Moi je réponds au nom de Papi Toulomba. Oui, monsieur Papi. J'appelle depuis l'Angleterre, précisément Londres. Ok. Nous avons déploré la situation d'abord, il y a Union Sacrée. Oui, ça va mieux. Est-ce que vous voyez que Union Sacrée d'abord, importance non, pardon, et ligne d'abord. Pour que mon sens nango, et ça le coup là, motunyo so azali koya pour la kolandela gâteau na ye. Est-ce que vous voyez que importance il y a Union Sacrée et ça pour la ligne? Zoan d'akisa le coup là ba ndeko oyo ba mende à cause de la jamais sacrée. Poster un sorcier. Zoa ba tête mi oyo na Union Sacrée, oyo kimi na ba perdre, oyo kimi na ba su na ba wapi. Tala bien ba tête on se presque ce sont des sorciers. Moutaza Petwa, Zati Okoya aider notre président Félix. Au moment où Boué, Bazako Yapana retient président Félix Namobunga, quel que soit toujours bêta Tangwa qui jamais m'a retouché sur notre président. Mais Toyebi, l'obité, le Toyebi en haut. Le Toyebi passe au Tonamka il est l'eau, le Toyebi va pour le lobby. Bon, après demain, et ça s'il vous plaît. On répondra à ce qu'on a. Bandeko va éviter, Nabicho n'a pas évité, vous qui bien pesant. Bolimola Lingala, Union Sacrée, c'est quoi d'abord? Pour, et ça vraiment bizarre. Ok, Union Sacrée, et ça charte, il y a des patriotes, au Balingi, Kosala, pour nous changer Mboka na bango. Et Nde Angwana, mais les détails, Moussouana, Biloko Beti, l'équipe Makasi, moyen à répondre, dans commenter, Zate, tous en déo Moussous. Bonjour honorable. Bonjour. L'Union Sacrée est la véritable renouveau ya Congo. L'autorité basa la constitution na ba jeune compétent bazali. Ba rabattre pe ba salaire oyo ya ba autorité ya minene wana. Et puis ba publier yango toyeba yango po basa futa mana mbongo ya peuple. Toyeba prétend kwa bandaka na président de la République azwaka combien ba ministre, ba chef de corps nyonso eyibana. Wana komona mboko kende liboso. Asante. Asante sana. Tozo ndeko mususu. Bonjour Ndeko Eliezer, ngai maman nene MLB Esther na kati ya Montréal. Pona Union Sacrée tolobi mbale obasangana pona ndenge ya solo. Ezala su makambo tomonaki na Genève te bakeye pona ba trahison. Ezala pona b'intérêt personnel te. Peuple alliance ale sila. Peuple ayeba ko se faire soigner malamu. Tolingi komona makambo changer na Congo. Pour peuple ase alembi makambo b'intérêt personnel ya koluka ba poste. Merci beaucoup. Naligny, tous ceux qui savent, vous allez m'excuser parce que sinon, bonjour, Ndeko Eliezer. Bonjour. Gustave depuis Cologie. Dans le but de Moutuna, na Union Sacrée, Bonangai, Moïse Katumbi, ministre de l'économie, Jean-Pierre Mbemba, ministre de la Défense, Eliezer Ntambwe, ministre de l'Affaires sociales, tout ministre de la Justice. Maintenant, nous avons le PCT Hollande, la makambo ya ministre de la Justice, pour nini batumi balewana babimi, or bazala condamné. Talaka na ba français ya mboka na biso, tu connais mon niveau, ba magistrat wana, bakozala l'aise parce que bato wana bakobandaka ko mibetela tolo, tu connais mon niveau, tout ça, pour nini, akoka ko expliquer biso. Merci na le bio, excusez-moi pour na ba seconde na le kishi, merci. Merci beaucoup, Nabandi Tosuki Siwana.
pour na intervention na bino okolimbisa pour na bao ba l'équité masolona de pité bande konangai na nyoso tu wana to sali. D'abord je vais donner une précision. Mais ce Tambwe ne fait pas les actions parce que azali convié poste à ministre et à affaires sociales. Mais ce Tambwe azo sala ngo pona ko interpeller ba bazo sala teke musala na bino yangwa. Avant ezalaki nzembo ya ke bazo futa biso te tozabo et tozana mongo te na lobi boyo au mois de décembre. Tout le monde va cabinet tout va futami. Bazui ba gratification. Ba frais de fonctionnement. Est-ce qu'on a senti qu'il y a un changement pour Nabatou Bazana secteur? Mais en dehors de ça, oui, mon oiseau fout des abino. Vous allez dire que ce qu'on nous paie, c'est pour nous-mêmes. Oui, mais frais de fonctionnement, les aga pour nous faire fonctionner, vous n'avez intervenu quand même dans tout le monde. Si vous n'êtes pas capable de convaincre le conseil de ministres pour que bâtir la budgété à correspondre, il faut démissionner. Au moins, il n'y a pas de ministre ou la justice. Moi, à sa place, je pouvais démissionner. Parce que loko buzoba na ewa ne créé tolé moko, je me demande place à Zolal. Comment ça s'est fait? Et aussi, je vais dire, les amalam. Mais ceux qui ont tali bien, bah ope ban desmiakabatu. J'insiste. Et à la côté, il y a eu des fesses. Et à la côté, il y a Moïse Katumbi. Et à la côté, il y a Jean-Pierre Bemba. Et à la côté, ceux qui ont ba o nyonso ba konomé ezala ba mandataire public ezala ba membre ya gouvernement ezala na bureau ezala na territorial parce que ba place za ebele il faut boye banani okotinda oyo akosala soni na yote na lobibo soti offert nommé mutu parce que la tiogif donc aye la tio moi cadeau moko allez offert nommé ye bande gonangai na yo. Il faut être fier tant faire nommer Moutozo, sentir que la personne existe. La personne travaille pour le peuple. En quête de loyauté, colonie. Je reviens, je vais dire, Nazolo Mamakamba classe ya Banachiko. Monsieur le ministre d'État, ngai nazo comprendre te. Pona nini classe ya Banezaya kokanga. Babar ezali ko salima. Ba boîte de nuit doit fonctionner, ba église ezali ko salima. Quel est le danger alors que na école ba marché ezali pour lele, alors que na école ba ko respecter distanciation, ba ko la tsabana masque, ba ko éduquer bana, ces enfants là vont étudier. L'année passée bana batangi malamu te, ata ba o ba vi diplôme, ba na bango ba diplôme kaka ndingwa. Les enfants n'ont pas bien étudié. Cette année tome mango na ndengo. Non, habité. Oui, il y a couvre-feu. L'Afrique du Sud, il y a frontière parce que Monique Zimbabwe, Oyo, ba confiné, bazana tendance à Kokima Bakotakuna. Le Congo Brazzaville. Mais Awabana bazotanga te pona nini. Et d'ailleurs, l'expérience, mon ami, Bana Mike baza trop exposé te na coronavirus. Oui, bakoti kozala ke bangonde bakomemela batu malade. Ba personne âgée de bazakuna. Je pense que quelque part, il faut qu'on ait laquelle mesure prendre. Pourquoi prendre cette mesure-là? Il ne faut pas qu'on soit dans le milieu scolaire, les gens peuvent être plus disciplinés que na ici comme sous na Wenze par exemple, na marché, na ba transport, tala nenge ba toisa plein. Qui suit ça? Mais quel est le danger que vous trouvez dans l'école? Je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Bande konangai to sungana katangu to zana bomoi. To kosuki sapona to bina mo muke talaka kabiso ba villageois. To lela banzembo abo. Mende konanga place au vandi tika ko vimbisa mutemo ko pasuka. Oko pasuka. Sungande konayo. Tout ce monde là bazana poste assistante. Tout ça la concurrence na kosala makamu malamu. C'est tout ce que je prêche aux gens. Concurrence na buzo bate. Je vis batine linga vidéo mo en Afrique du Sud, ceux qui a pasteur moko, ceux qui a panza libala ya batu, akei kuna bandi ko sala bisala salana bana batu, c'est pas possible. C'est pas possible. Yango pe na kolo bana batu. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Et ça n'a pas pasteur quand il vous parle, vous sentez que là je suis en face d'un homme de Dieu.
le monde n'est pas appelé à être imam. Ceux qui m'ont à lobby, pour vous sentez quelque chose. Et ça, quand on a na place au PC au bandal, na zayi kovanda na bandal, na place au zakuna. Famille na yo kolobanini, obimi ridicule. Na pas moi si na yo, na pas bana na yo. C'est pas possible. Il y a certaines choses qu'il faut éviter dans la vie. Certaines choses qu'il faut éviter. Nous nous assumons. On sait comment bakotinda mutu ke apiéger à ça la boya, mais on cause la trop. On cause la mingi. Il y a une certaine discipline. Ce n'est pas qu'il y en a moussantou. Mais discipline. Allez, Tobi na mamouké. Bamwa nzembo wana kobina biloko na biso ba villageois yango wana tolinga kanengwa bande konanga tolinga bande konanga tozala bomoko ça ne sert à rien ya kokota na laboratoire comment je vais attaquer tel, comment je vais injurier tel, comment je vais faire tel. Même bande konabiso tozali ko reprocher makambo. Ce n'est pas parce que nous voulons le remplacer, mais c'est tant on ne remplacera pas tout le monde. Ceux qui balobi azoluka musala oui, azoluka musala. Mais monsieur Tambo a été honoré par le peuple. C'est un élu bongo yo. En fonction de quoi aux postes. Aux gens parce qu'il y a Sani. Parce que Sani. Moutumongo Moninga. Eliezer Yosa Katumbiste après. Admettons que je sois Katumbiste. Yo yebi Tshisekedi Goleganga. Quel est le godino Zanango ya Tshisekedi? Nanzoto na yo. Muyibi Zayo. Bisala Salizayo. Nalobi si j'étais autorisé. Nga. Si on était autorisé de parler des individus, tout le monde. Mukolo Moko Alinga Kale. Yo côté yanga Tshisekedi yo. Quel risque yo uzwa pona Tshisekedi pona la République? Risque nini? Tala ba kuya misuso. Masuwa na yo azanani. Parce que le vrai combattant tangu tokuta naka. Ozo mona kibato. Plus 243 9 98 311 332. Biso to luka ko se kolete na elo. Parce kanga na zo beta tolo ke ngayo tango bazoke ndo sala ba trafic d'influence au nom du chef de l'état qui komonanga. Sala musala ba pesa yo. Peto lingana nde. Merci na bande ko tout. Na moni de kwa utiko tindela biso de carton wana ba vélo. Utiko ya. Merci ba chez Roland. Lobi tozaki na Sindi awaye yemo kwa zobela bana bazobela mususu makilizo bimana zolo mususu fièvre. Fallait intervenir. Nous l'avons fait. Maman Louise, bonjour. Toko sala tout. Merci, tout le monde.